bondela na mboka o parce que mboka na biso eza prophétique ezali mboka moko o nzamba bondeli biso ba bitumba ndenge tana ete malade o na ba pays belé awa en Afrique même en Afrique d'ici beaucoup de gens ba kufi par rapport na biso puis ba contaminer les belé ba nombre qui na ba Maroc na ba pays mususu ya Afrique kaka pour moni ba te belé ba kufi mais biso ba tout kutu bazo respecter ba gestes barrières comme il faut mais regardez comment Dieu nous a protégés. Je pense qu'il faut ba continuer sur la police à commencer d'abord par le chef de l'État et singeli a zoa ba mesure moko ya makasi ya ko interdire d'abord violation ya mabe oyo ba konzi ya police ba ko pesa meeting de la police en collaboration avec le gouverneur ya ville. Je pense que l'église est très bien organisée. Les pasteurs nous sont mobilisés déjà bandemi. Basa na ba cache na bango, ba gel hydroalcoolique et puis ba lavage, ba lave-main et kozana ba porte de l'église pour na ko sa nini. Ezala ba thermoflash wana. Et kozana nango. En fait, moi, je ne vais pas expliquer pourquoi je vais tout ça. Juste barrière. Puis, le bill est sous-souhaité, l'église au sol, ils ont contacté, tout ça, en fait, pour vélo, il y a des sons de balai de regarder, il y a des maçons, Mbote Mija. Merci beaucoup. Na pesi Zambé Boton de Mingi. Puis na remercier Bino pour na marque ya considération, confiance au pesi biso pour participer à l'émission na Bino. Ngai comme na ngezali prophète gouverneur Elonga. Nazali Mukambi ya église la mission prophétique, la puissance du réveil. Où ils allaient situer na commune ya Lingwala. Juste na avenue Kabalo numéro 203, na référence à M. Mouchi, les places de Zokokamba. Nous sommes ensemble. Bon, en fait, on a pendant, si je ne me trompe pas, 6 mois ou 4 mois, l'église, tout ça, mais la société, tout ça qui n'a pas pour mon bébé, qui est tout le temps, il y a beaucoup de coronavirus, et si on a qui n'a pas vendre, on a contaminé, puis on peut savoir sous le corona. Bon, président, il va qui est à l'urgence. On a qui va pas résoudre l'activité de ce jour. Si l'église va pour ce qu'on a le 15 euros, beaucoup de zones, casse, il va le bien, respecter la juste barrière, parce qu'on a beaucoup. Il y a pas de cacher, ceux qui vont respecter la montée basse, il y a un plein kit pour babanda pour la guerre. Pour les camons, pour vaccin, pour le vaccin. Bon, les camons, c'est d'abord c'est loyal. En premier lieu, dans l'entrée des jets, que les gestes barrières, la distanciation, nous sommes bêtés. Parce que tout le monde est malade, oyo na mukili mobimba batebele baza okufa eza maladie moko contagieuse. Alors, ba mesure oyo ba autorité bazwa ki eza mabete. Donc ba lever ba mesure ya état d'urgence net ba bar zongi, ba boîte de nuit, ba restaurant, ba bistrot tout. Ba église va penser qu'il y a encore 21 jours et patienter pendant 21 jours ti ba lever mesure on a ba programme na ba culte zonga. Mais que ba policier dans l'église, ça c'est une profanation. Je crois que Mokonzambo Gaza Mokristo, tant on a Israël, na période où les Égyptiens ont fait souffrir Israël, tout le monde n'a pas palais royal, où Moïse. Il était dans la maison de Pharaon. Quand les Égyptiens ont maltraité les péta hébreux, Moïse a défendu qui. Il a tué même l'Égyptien, il lui a caché même la sable. Je crois qu'il est temps autre bondela na mboka o parce que mboka na mseza prophétique. Ezali mboka moko o nzamba bondeli biso ba bitumba ndenge tana ete malade o na ba pays belé awa en Afrique, même en Afrique d'ici beaucoup de gens ba kufi par rapport na biso puis ba contaminer les belé ba nombre et puis surtout qui na ba Maroc na ba pays mususu ya Afrique kaka. Pour moni ba te belé ba kufi mais biso ba tout kutu bazo respecter ba gestes barrières comme il faut. Mais regardez comment Dieu nous a protégés. Je pense qu'il faut continuer sur la police. À commencer d'abord par le chef de l'État. Et Sengeli a mesure moko
ya makasi ya ko interdire d'abord violation ya mabe oyo ba konzi ya police ba ko pesa mitinde pe ba police en collaboration na gouverneur ya ville parce que église ezali ndako ya pasteur te moni pasteur azaka na ndako na ye église eza ndako ya nzambe mutu nyonso atiaka trouble na église ya nzambe oyo eza ndako ya nzambe nzambe pe atiaka trouble na vie na ye bapolisier wana je pense que baza bana nzambe pe et puis nzambe pe aprotéger bango abateli bango bango bakovanda te banda koraisonner ke bato bakoya kokumisa nzambe par rapport à intervention ya nzambe na vie na bango bango baya koambrier bango mais je pense que l'église ezali très bien organisée et bapasteur nyonso na moni bamobiliser déjà bandimi bazala bakache ne na bango ba gel hydroalcoolique et puis ba lavage ba lave main et kozana na ba porte de l'église pona ko sa nini ezala ba thermoflash wana et kozala nango mais bato nyonso bakozana mesure ya osomba ba thermoflash wana te parce que moni ba église mingi uti na confinement ba passer ba na confinement et puis faut que ba crise des amakasi ba église monsieur fonctionnaka na tintang hein donc bandimi basangisi ba kosomba yango mais monsieur ça na capacité kosomba na yango je pense qu'il faut ba revoir bien mesure wana que ba osamba le côté na temple tala nzamba kotika comme fimo yo kozwa olapa parce que nzambe basakana na été na bible to moni me ba roi oyo ba ya ba fonte ba prophète ya nzambe ba laksa ba onti misapi to moni ba misapi na bango kauka to mona ba musunde nzamba frappa bango to moni même na bible roi moko a changé couleur parce que alingaki ami komisa bato banda ko adorer amata le roi nzambe to moni me ba route comment nzamba frapper bango en plein donc nzambe basakana na été je pense que singil va revoir ba décision wana ke bato ba osambela au côté de Batunakata l'église, je pense que vous avez une bonne chose parce que ça profanation menée, profanation est bien. Comme on y va aller maintenant le l'église, tout le monde qui est dans Kinshasa, il y a beaucoup vraiment posé à la maison. Kinshasa, tout ça dans l'église. Comment on a venu encore à ta 10, à ta 5 l'église et la dernière. Vraiment à l'église, on a fait mal à la Mukanda. Ceux qui posent à la Mukanda, donc moi ça. Bon, je pense que il faut ezama bete église d'abord nzamba ordre mais église mingi zo mona ndeza wana bazana mikanda na bango je pense que pour je pense que église d'abord un homme de Dieu hein au hasard responsable au hasard sérieux envers appel na epe musa nzamba pesier tango ozo banda parce que église a asbel ozo mona eza asbel be église mingi ngana yebi ke be église mingi eza affilié eza ba mikanda nango hein bo ba ope ba sala mikanda te eza nango pe trop tard te ba osala mikanda mais ba linga te ba profiter parce que be église sala ki pendant 5 mois ezo sambela te lokwa be église ngizo ngo lokwa bango ba lingi makambo ya prière te parce que ba mesure wana fait pe ba zo pe ba mesure wana na babar ba zo ba mesure na babar babar koute na ndani belé na kisasa yo chama kelele tandis que l'église ezali oyo bisika bato bayo zo vie wana na ozomona ekomi ndike ba charnement moko ya occultiste ngana ko jishango bongo parce que na mboka na biso plupart ba politiciens baza occultiste na obité que gouverneur avait les occultistes na bi plupart ya ba politiciens ce sont des occultistes et puis ba occultiste ba travailler kaka pour avantage ya royaume na bango ezali satan je ne pense pas que ba mesure oyo ba paquet ou bazone nga babimisa l'église babimisa na babar te na babiste nga na oti mangenge na ota okita avant-hier hein na zaki na ba ko mangenge na Luzizila j'étais à Luzizila j'étais en prière en passant par rond-point Ngaba nebisio mija bato nga na monaki na wenze wana même ata va déconfiner zaki bon avant confiner zaki bongote les gens sont entassés et puis bazana ba casquette ba masque ba lati ba masque bazana na ba distanciation te sur le côté de la bis c'est terrible système de hôtel maison qui coûte puis bah kangami na monité place baza ko tchaba mesure que ba landela ka batu tout na ba wenze na ba bus so que obi ke lobi na lekai na bandane c'est terrible na kimbondo wana na bi non ça c'est grave il faut ta na ba bar plein et puis na plein na moni même lave mes até na monité place mutangia kota chini ni boy o mutangia kota na bar ba tcheye thermoflash wana thermoflash plutôt pour na ko ta la température
mais ba énergie nous on a ba paquet ba mise en église. Moi je trouve que ça le bienvenu. C'est qu'il va revoir ba décision na bango, mais ba église ezali un endroit organisé. Ba ça na s'organiser na monde ba pasteur rebelle, ba sali ba publicité, ba sali ba communication, comment est-ce que ba tsengeli ba na église et puis l'église rebelle faut ba sali ba zakana ba culte moko ba commission ba trois cultes ba mususu même voir azana na culte moko azana ba to mingi pendate mais deux cultes pour na nini pour na créer la distanciation. Et puis je crois qu'il va ça dans un bazar organisé ba konzambo que c'est la gouverneur a fait les sengeli à revoir na mona qui hôtel de ville et des manta qui information ya makambo ba mikanda va l'église ba désinfecter ba wangana ki mais tout le monde qui va bisi ba c'est que bango nyonso. Je pense pas que l'église est un endroit moko oyo batu ba ki ko luka ko ya ko sala mbongo ba sala mbongo na église te. Église ezali ndako ya pasteur te, église ezali ndako ya nzambe. Si vous avez pour ça qu'on maltraité ou bien qu'on matraqué basali en Zambie, bah que nous matraqué bah on a bandak na bango. Bâtir église calme, bâtir église silencieux, bâtir église vraiment parce que église ils ont bondé la biso Nzambe na nzela église ils ont bondé la biso qui les autres ça biso nyoso to se rendre compte que Nzambe on a bondé la biso ça be fort na biso te. Prophète celui pasteur ça lui va cacher ça lui va ceux qui va désinfectant pour matériel qui on va bomba sinon on sabele yango pour tant bozonga pour sabele la qualité de la est-ce que va cacher wana au niveau ça pour protéger ça pour protéger lui pour la maladie auto. Je crois que il est important na lingaki na yeba mija omoni ba radio trottoir eza ebele na Kinshasa hein. Je crois que déviation ezanga raté ezanga bandeko oyo pe ba débordaka hein ba exagérer na makambo mais ngana yebi na ngango te mais yobi oyoki mais ce n'est pas confirmé ngana moni yango te pe na yoki yango te. Je pense que soki mutu soit foi naïe hein etindi aloba oya lobi parce que foi est individuel ngai mutu sa lobi na ngai ki on nzamba lobi na ngai na tchaka maloba te parce que nzamba za souverain nzambe na biso za limité te na ko limiter nzambe te mutu sa lobi na ngai ki nzamba lobi na ngai ça peut être possible ngapi na rosa net na cash ni na za na ngobo ozomona eza cash ni ordinaire ezaka lokona ba kashine yango ezate pokoteka okoma tana pe na luziza ndo utena ngo kito sambele no kabeli bana nzambe nyoso mais pourquoi pas te zela je crois que net ngai na za même na temps na te rosa ba kashine pona teka je crois que ba kashine bato ba oteka eza ba propre bato ba otonga yango hein ba bisika ngande na oyisa bato bolata yango na za na tante soki mutu asomini ba kashine bon mususu pe bon mizanga na moni tout dépend de l'organisation hein. Est-ce que na église na biso so yebo mona batu chrétien mundimi moko hein akocha même mai na ju na ye azoteka liboso église masambela na église wana na pesi exemple obligé batu bon soki mutu eza sentiment na ye parce que c'est sa doctrine. Bible pekisi que Bible comment boter ka cachinete. Ce n'est même pas biblique. Je pense que ceux qui mutu ça n'a autorisé na ngote pour ngapa na osala ngote. Mais ceux qui mutu sentiment na yesa lié a sombi na yeba cachine na ye asambeli ponango ayisi bandimi na yebo somba o ngana asambeli ponango. Est-ce que yebi que tout l'information moko elekaki mikoleleki ki o ba cachine moko uti Chine ils infectés. Yo kaka ngote. Voilà. Ceux qui ba cache n'est infecté zali pourquoi pas ba cache n'est peut-être occupé pour affecter en open nguya nzambe et ça le voilà mais occupé au kaba ceux qui bon ceux qui a lobby non je pense pas moi Simon na bandimando liete bando liete combien cache n'a on boté combien ah non ngana wiki on est un mensonge on est un théâtre ba osala ils ont exagération ngana wiki en côté et puis je ne pense pas qu'il y ait un homme de Dieu sérieux hein et puis l'église $50 on va toi zonga l'église même wapi
Je ne pense pas. Église Nini Oyo Moutou. Ah non. C'est une fausse information. Bon. Ce qui. Bon, moni net ngai net personnellement ni aza on a teka na maïté hein na teka na babilo ko na teka na tiba to somba bwe. Mais ce qui Moutou aza convaincu et que Nzamba convaincu bilo muso za ka te Nzamba lobi un prophète ou bien mosala Nzambe. À cause de la carte qui Nzamba lobeli mususu à cause de la foi na est-ce que il y a sinon ma parole il y a la parole de l'Éternel il y a aussi la parole de l'homme de Dieu parce que Dieu confirme la parole de ses serviteurs et la prédiction de ses envoyés, c'est-à-dire un oint de Dieu qui est rempli de l'onction de Dieu, il peut prendre quelque chose à Pambolé en parce qu'il est mandaté sur ça. Il libère des paroles sur ça. À Pambolé en bon, ça l'a bouillé. Et ça peut m'abbêter. Donc je pense qu'il y en a point où on a trouvé dans ma bête, mais exagération qui est $50 à Wanda Zamabé. Mais je pense pas que Moutoumora Salian les ont dit. Lilo bananga soukezali na invité bana Nzambe ba ono so bola nangai bazana Kinshasa ezala bozale partout place bozola nangai place Nyon so place bozana ba commune Nyon so puis partout na monde entier beaucoup contacter biso na 090 23 13 717 090 23 13 717 bien 00283 hein de toloba code mboka na biso 00283 90 23 13 717 boko contacter biso prophète rejoindre mamona numéro na ngawana ou bien bo ya ko sambela na biso na kita munene action de grâce ya ndenge na hotel koloba awa Jésus bikisi 10 personnes na yebi Jésus bikisi 10 personnes mais kaka moko azoni ko apesa nzamba merci je pense que tant baba raison les bato basepela ki do yo sepeli penza nzamba bikisi mo pour que nos langues au CPL pour que nous vivions la vie ekobo. Je pense qu'il est temps au Seigneur tous sans Nzamba le kumu Nzamba bateli biso batu belé ba kufi dimanche au biso to sambela bande comme ça peut désirer ki ba sambela na biso ba zana biso te mais yo zo na Nzamba bundeli yo Nzamba bateli yo na sengi yo soki ozangi place ya okendo kumisa Nzambe yaka osambela na biso na avenue Kabalo numéro 203 na commune ya Lingwa la référence na biso Mushi sika botuni Mushi bokom na Kabalo 203 beaucoup ta biso na to banda kit na biso de 7h juste ti 11h pour kumisa Nzambe na remercie Mija vraiment na pamboli pe c'est quoi plus vision plus oh vision et puis eloko moya madame quand on parle de vision et puis vision plus Nzamba mais ma vision plus loin vraiment merci beaucoup.